sono tozala na elikia po kozala bon sono ezali komitika te na maboko ya leta ezali komitika te na maboko ya baboti kasi esengeli na biso bon sono toso surmonte na bakokoso nyonso ezingeli bo moto ba biso lokola kokoso ya lokolo kokoso ya loboko to pe bongo kokoso ya lisu nde esengeli na biso te bokosalela bongo mutu pamba te mutu ezali ebandeli ya maele ebandeli ya boyebi ebandeli ya bonsomi ya moto na kati ya mokili mbote na balandi bonso ya Vuvwamu télévision précisément na bay oyo bazali bongo kolanda biso mingi na ba chaîne YouTube ba Mangsisa Vuvwamu na bisika bie biso bozali mbote na bino oyo ezali bongo émission handicapé émission ekelama na likanisi moko ya koluka kopesa bongo bokasi koluka bongo kopesa bongo pesa makanisi ya malamu na bandeko na biso ba personnes vivant avec handicap pe bongo koluka bongo kolamusa bango pesa makanisi ndina yango ete likanisi ya émission oyo ekelamaki ndina bongo pona mukolo mwalelo na émission handicapé tokolobela bongo pona nini ba personnes vivant avec handicap bazalaka bongo na balabala tango nyonso kosenga bambongo est-ce que bayebaka tino basengelaka bambongo est-ce que mbongo oyo basi bazwa ti lelo oyo okosala ta mwa eloko moko te to pe mwa digablo moko songolo quelque part po te balukelaka ko bambongo te po to pesa pasi ya pasi ezali moto abandi kosenga mbongo banda lelo lobi asengi mbongo lobi kuna zo senga mbongo donc commission lokola musala nde to lobaka tango nyonso ete kosenga na bomo ya moto ekoki kozala lokola musala te po oza na valeur o esengeli na yo po ba pesa lokumu o penza ezali na kati na yo esengeli ete oyo boko mipesa bongo valeur ezo pesa pasi okomona ete ozotambola na triomphal boye ozokenda kota triomphal omona boye baveugle batandami na triomphal mobimba wana kaka kosenga senga ezo pesa biso pasi siko lokola biso bapona biso ete uta mokili ya molimo na pembaka lunga ete tozala balobeli ya ba personne vivant avec handicap ndezo pesa bokasi pe souci makasi tango tozomona ngo bongo tozo maya miso ezotanga biso na kati ya motema pona nini kaka ba personne vivant avec handicap tango nyonso kaka biso te esengeli na biso tokoka bongo koyeba tina na biso na mokili ezali nanu nini nde nagangelaki ndeko moko jour wana tukutani na ye oh tata yo osalaka émission ba personne non valide na biso tata ba personne non valide oh yo osalaka émission ba personne non valide ba handicapé na tata moni français moko tolingaka yango mais tolingaka yango pesa mingi te siko yo bengi ba non valide siko yo oza personne valide siko yo mpona nini yo ozo humilier bandeko wana lobi ke baza ba non valide c'est que na ovalide bango te na kati ya mokili est ce que ça penza malamu siko nyonso wana ezokoma na nini po biso tomikitisi kosenga kolelalela nde toponaki ete tosalela bino sujet oyo tolobela sujet oyo mpo na nini bahandikape bazalaka ntango nyonso na balabala kosenga mpo topesa na pasi okomona ete na babutiki mosusu basi batimbela na biso okoya boye basi bakoma nini il faisait crédit à ses clients retour au village tamosusu batiaka ba 10 000 km omona batie tamosusu batie dessin ya asbel moko songolo batie handicapé sa fanda elakisi ke soki yo omoni yango deja kosenga te sikoyo ezaleli wana na kati na biso mpo na nini yango nyonso wana ezali mpo na nini balakisa biso badroit ote droit même na bauniversité ka cours wa droit moto ezalaka cours wa devoir ezalaka te donc nde te esengeli toyekola mpe cours wa devoir biso na peuple na biso esengeli tosala nini mpo tosunga société na biso esengeli tosala nini mpo tosunga mboka na biso po omona ete na bizaleli wana te tant que droit nde ememi biso ete batu ameli kwiti alangwe akomi kokende kosenga bambongo na nzela kokende koyiba batu na bandako kokotela batu na kati ya baboutique kopie batu na bizaleli oyo wana mpo batu bayiba devoir na bango te tonde devoir eza mosala oyo esengeli ete moto aza nango ya mokolo na mokolo botosi mpo soki nayebi ke te nabatela mboka na ngai enemi akokota te neti ndakisa ya este omona ete soki peuple ayebi ete esengeli tobatela mabele na biso omona ete kokoso ekozala te tricage ekozala te na yango tosalaki bongo descente sur terrain elongo na tata musumari tolobelaki bongo sujet oyo mpo na nini bahandikape bazalaka na balabala ntango nyonso kosenga bambongo kasi nde tokosenga yango soki toza
elongo na régie ba balancer élément oyo tokendeki bongo epa na ndako ya tata Musumari pona kosolola bongo na bango sujet oyo pona nini bandicapé bazalaka na balabala tango nyonso kosenga bambongo matondo tolanda. Tata Musumari mbote na bino. Mbote mopanzi sango, mbote na bandeko nyonso balandi kwa mu télévision. Matondo mingi toliki te totalisi bino penza malamu te. Lolenge bo bakiko ko bakisa kombo na kombo elandi pe bandeko bayibanso bayibino boko boko susula bino penza malamu. Matondo mingi mopanzi sango, biso Tata Musumari sukisa, bino biso mingi na kombo mbuta. Tozali moko oyo ebosono tovandi mingi na ipeni. Matondo mingi boyoki lolenge kani lolenge Tata Musumari mbuta amitalisi penza eti na baye oyo bayebi ete bakoka boko susula bayeba pe invité nini oyo toza na ye lelo na émission handicapé. Tata Musumari tokoliki ete bososoli mai oyo tokosolola na bino mokolo mwa lelo oyo ezali bongo mpona nini bahandicapé bazalaka ntango nyonso na babalabala kosenga bambongo. Tozali komona ngo mingi liboso na beach kuna okomona ete bandeko na biso mingi bazalaka libanda na bazosenga so ke kote ya ba boulevard du 30 juin okomona bango bazotambolaka ntango nyonso ebota mpe ezaleli na bakompagnie na baboutique bandeko bakoma kokende mingi kosenga bambongo. Tata Musumari mutuna siku ekozongela epa na bino pamba te boka boko enola na bandeko mpona nini molimo wana to mpe bongo mpona nini bandikape bazalaka ntango nyonso na balabala kosenga bambongo. Matondo mingi mopanzi sango na biso bo ezali pasi mais tokoyanola bino na bipeni mibali. Matondo mingi omoni bandicapé ko biso nyonso tobengaka bandicapé toza na mwa ba catégorie ya kopesa lokola ba oyo babotama bazwa bokono wana na bomwana bokono esalaki bazala paralysé na eteni ya makolo esaliki babota mosusu bazwa bokasi ya kokotisa bango na bahopito yango bamosusu batambolaka na babeki bamosusu bangolomaka kaka na se na bamosusu omona baza na bakokoso wana. Lelo na ndenge vague toza nango na Kisasa lelo bavaga bamoto ekomisi mpe na bandicapé mosusu oyo bandeko bazokata bamakolo na bahopito na banani wana bazokoma mpe ka bandicapé mais kolandela mutuna na bino ba oyo nde lelo oyo bazosengaka mingi na banzela pasi ya liboso eza nano na bamabota oyo tobotami pasi ya liboso eza nano meteni wana bamabota mingi soki baboti mwana wana azana makambo wana ekomeli po eyaka kokoma na ngonga moko boye na kobotama tobotama na biso malamu ino bondimaka mpe yango eza bokono ngeta eza bokono po biso ndenge moboti ya limbolela biso mingi na ndenge bamema biso bopito bamosusu toza conscient mpe ndenge tokendakenda bopito mosusu tokolandela bino na eteni ena me bolimbola bino na motuna totuni biso yango ezosala ke kolandela bamabota yango tobotameli mabota mosusu basalaka bongo neti basali abandon ya ndeko na bango wana mais soki tokomi na âge ya responsabilité omona ke charge ya kovivre neti ekelamu nyonso tata mokelakela aza na posa vivre nde ezokomisa bandeko na biteni wana ya kokende kosenga eza parmi bizaleli oyo meme biso tosepelaka nango te mais kokoso wana ya bamabota na mboka yango tovandi bazwaka charge ya bato wana te batika yango kaka ndenge wana soki ezalaki na bamboka oyo esengaki bazwa ata bacharge wana neti biso tozwa oyo babenga soki grâce tozwa grâce totangi na ekole oyo mama Mobutu asalaka babenga yango bavillage bondeko oyo mama Mobutu asalaka mwasi ya Mobutu wana ta oyo ya liboso wana asalaka na bacentre wana biso totangi na bacentre wana tozwa grâce wana mais lelo continuité ya biloko wana eza te yango moni bandeko nyonso bakomika bongo biso tozwa formation centre donc soki pasi wana ezokoba lelo eke bandeko bakomi kosenga ezaka survie na bamabota towuti matondo mingi eza survie na bamabota to eza pasi po ezaleli mpenza ya malamu te yango mpe epesaka biso valeur te baplace nyonso totambolaka même biso mpe tokutanaka nango okoti na maison moko ya bachinois obi ya bendie po somba eloko okomi na porte bazo refoule yo bayebi kaka oyo kosenga mo nzoka yo ye na yo po somba eloko na yo
biso toza na maye biso totambolaka wana koko tambola omoni eloko moko boye koko soma mais koko so wana lokola bandeko moko baleka wana basala désordre basala boye ntango bakomona yo mpe batie yoka na nzungu moko matondo mingi moyaka moko afingisa bayaka nyonso boko basuna koyanola mutuna po ezobala na kaka na biyano boci opesa me bopesa siko pole mingi na eteni ena eloko nini ntango mutuna liboso ezalaki mpona nini siko awa ezobote tuna sikoyo eloko nini esalaka ke bandikape wana babima na babalabala bopesi yango mpenza tomoni bomeki kolimbola yango bopesa siko pole eloko nini oyo esalaka ntango bopesi charge mpa baboti tomoni ke bososo epesaki te botie ngambo mingi na ete na baboti bolobi mpe botraitaka ngo na deux volets bongo ti na bangambo mibale na bolimboli kaka ngambo moko me ngambo mosusu bopesi te yango ngambo wana eratrape bino na motuna oyo eloko oyo epusaka bango tomoni mpe bosimbi esika na bolobi ke te eloko ezopuse bango ezali nini ngambo ya baboti tomoni bosite mama bobutu ngeta bino botanga kuna eza mpe d'autre part oyo bato ya lelo batangi yango batangi kuna te na baetelo wana nde epesi bango mpasi ete bakoka bokomisa bango mo en charge te pamba te na émission tozoloba ete tozala na elika po bosomi mayele nyonso eza na kati ya motu ya motu ekosunga motu akoka bongo kozala mpenza indépendant sikoyo na bino sikoyo eloko oyo etindikaka bango ngambo nyonso na baboti to mpe bongo ye moko mpe ebonsono misosoli ye moko te mpenza malamu lolenge esengeli akoka bongo kozala maloba na ngambo na bino matondo mingi mopanzi sango na ndenge kaka totalisaki na vole ya mibale kolandela vole ya liboso ezopesa mpasi ke bakabota autorité na oyo ya mibale soki ye moko ndeko handicapé mpona kosala ke amise en charge eloko ezotinda bango mingi kobima na balabala eza kosengasenga wana yango nde kokoso yango ezosala ke mpasi oyo tozovivre lelo omoni ntango baboti bapesi ye chance wana te ya kozala nanu responsable na ye moko donc atangi te mpo na ye vie eza kaka bongo mpo ye aza na makolo te akokosalaki porter mais kasi no maloba te mpona kotanga mete wana limbolaki yango wana biconsidération liboso eutaka na libota ntango olobi kotanga te même kotanga te mais toyebi bato oyo misusu baza batanga te basi retrouvaka na vie mais eza ndenge mona ebosono ezosenga sikoyo conscience même mpe babebonsono mosusu mpe batanga te basi retrouva na vie matondo mingi wana sikoyo tokomi na baexception ya règle mais biso toyoloba na règle générale eza bongo po mingi ya baboti baabandona bana na bango oyo bazwa bokono wana yango wana sikoyo famille ya mokie esali bongo toye na famille ya monene oyo eza pays mboka bisika nyonso tovandi voire même na baquartier na bacité lokola mpe conception moko eyawa ya baéglise de l'éveil ke non bato abongo soko omoni bongo aza ndoki asala boye famille mpe epusa biso libanda yango ezosala mpasi wana ke bamosusu ka mpona survie bakomi na étape wana eza étape oyo mpe biso tosepelaka nango te tosepelaka nango ata moke te po biso mpe ekomelaka biso ozotambola na nzela motu moko abengi oyo azopesa mbongo yango azopesa okombe 500 francs aopesa 1000 francs ozomona sikoyo otali nanu opesi nga mpona nini o nga tuni mpo omoni nga na otambola na beki lelo yango ozopesa nga 500 francs opesa nga 1000 francs soki ozali na poso osunganga okosunganga wana soki opesi nga bongo mpona li yango lelo bien asomba mai siko apres donc ezalaka nango mpasi oyo ekomeli biso bongo yango omoni ke bandeko na biso oyo basalaka eteni na encourage bango te eza mpasi oyo tozovivre soki tozalaki na bacentre ya récupération orientation na badegré wana ndenge biso tozwaka formation wana elongola biso mpe makanisi wana ekotisa bino molimo mosusu na kati ekotisa biso molimo mosusu ya mosala molimo mosala yango esalaka ke par jour toluka na voie nini tokoremonte bomoi na biso ke tozelaka oyo wana okende kaka otambolaka journée mobimba mpo okende senga bato ozosenga na baopesa oko ba 500 francs 1000 francs 500 bon eza rare moto akokabila 10 000 tata mbuta botiki bato mpenza na makanisi mwa mingi neteni wana po esika bokono tokosenga bolimbola bino bokono nini wana bokozwa maloba bokolimbola yango soza bokono nini oyo bapersone vivant avec handicap babelaka mais na eteni oyo eloko oyo esalaka ke ebimisa bandikape libanda na balabala kosenga tomoni botangi susu bangambo ya baeglise sike baeglise mpe baza na base ya makambo wana mpo soki tobeniki kolandela wana baeffet nde baeffet tozotouche cause nano te batoucha yango yango moni ntina émission oyo vuvant télévision etando ya yambo ya bayindo ya bonsomi nde ebotaki likanisi ya émission mpe handicapé mpe ya yambo ya bayindo
pour kozongisa pe ko laver cerveau ya bato boko za na bososoli o esengeli bo pesa pole na nete na ba église pour na bino bo toucher ba église pour ça parce qu'on a pas sous négligence ba boti pour to kozo to ba ndenge ni to suis dans le quartier avant to quartier tout le monde a venu avant ba venir il faut banda ko ezala mon to aussi banda to suis nani avenir de on a etonisi banda toujours sous une commune toujours quartier toke na commune toke district moi nizo panza lo ndenge bolimbola kiti ko ndenge zo panza na rabongo siko o monete société herbatu botangi était ni wana ba pasteur tu vois to koloba biso ça peut to lobelate to toucher en po to monike bandeko mingi phénomène qui d'occuper et bandaka yango pe il atteint ba personne qui va avec handicap mingi muntu même na nzela pa to senga balinga okabilité pour na les ailiwana to encourager binoté tu côté les melaninde qui goy wana molimo goy nde to côté les melango bo pesa ce ko biso pour l'été ena pe esika ya maladie bokono o esalaka ki mutu abela yango to ngi to ba no misika wana pe bo pesa pour les bato ba maladie nini o esalaka ete mutu abela bongo bokono tamsusi ya buka to ko be wana lolingi wana mato mingi mopanzi sango biso exemple ya biso moko kolandela ndenge moboti na biso o mama na biso o aboti biso ayebiseki biso boye tobotami tokomi na âge après 2 ans bokono wana ye kobanda bokono nini kasi ndenge bato babengaki yango buka po biso toza bana série 7 wana nyonso biso toyeba boti babengaki yango buka ebandi biso ekomi bokende hôpital oyo te boke banganga oyo ngango te bokende donc baboti batambusaki biso ya mingi tangu na kotambusa toyokoma na ba âge toyebaka mpenza ke ba 11 à 10 ans nde ye kosala ete baye komema biso na centre pour les handicapés place oyo esalaki ke apesi biso babeki tokomi kotambola na babeki nde place toya kotanga matondo mingi penza moto sosola na lolingi ozali koya na penza ezali penza na lolingi wana mais biso tokapanda bino maladie bapesela bato bavaccin ozosola ezafeza na maladie eza contagieuse somo tomoni awa ba coronavirus awa tomoni lolingi ba insister bato bazwa bavaccin eta mosu na buka na biso eza te mais ningo moboti sekendaka sosola eloko nini oyo esalakaki po bino bobila maladie wana yango fo kotangaka mingi yango fo tovutuka po esunga biso mpenza tososola pona nini ba maladie mondela bando sala ba biloko wana po ekota na kati ndoto na biso to limbola yango déjà ba maladie wana déjà ke maladie wana polio ezala contagieuse to sala ba émission de corona yango to luka peza ba médecin ba docteur amine ba contredire biso to sala bango ba meko ko limbola biso ne teni wana po ba pesa pole na bandeko mais wana penza ezaki oto ko lobela te to lobela oyo ezala mutu ya penza pona biso matono mingi bino pe na teni bozape na musala bosalaka boyekola ngo pe quelque part musala nini o bino bozali kosala na ngonga o na bomoi na bino bon na ngongo na bomoi na biso musala oyo nanu o biso toyekolaka na village Lendeko toyekolaka électronique tosali yango pe tamulai puis lelo pe tokoba kosala yango ekomisi biso kutu responsable tozalaka mais kolandela pe ndenge mokili na ba évolution ya oyo toza nango tokombina pe kosala ndenge mosusu todébrouillaka mosusu mais oyo nde électronique eza mosala na biso de base électronique nde mosala na bino de base wana boyekola ngo na village bonde donc esunga bino tilio na bomoi na bino mais tomonaka aire moko mpe bonde ozaka mécanicien bosimbaka mpe biloko wana mécanique wana eza mosala na bino te bon mécanique eza mosala na biso mpenza te me tosalaka yango na biloko ya biso moko ntango eya kosala ke tosombaki motuka po esalaka taxi eye kokoma koko so moko boye oza na poso kobima chauffeur aza te eye kosala ke etambusi biso mpe makanisi elobi malgré naza handicapé mais ere moko makambo nyonso yango ya motuka nayebaka ndenge nini nakokoka kotambusaka te nde esalaki mpe ke nakotambusaka tini esali ke tokomi kotambusa mutuka ngo ka wana
tosali yango modification na o mundela sala osala modification mais tosali modification na bapédale po totambusa yango lenge bachauffeur nyonso batambusa donc ndenge eza wana tosala yango ke totambusaka mituka nyonso te mais o wana ya biso wana nde yango totambusaka po tosala modification na o mundela sala biso tomodifie po biso totambusaka yango eza grave eloko bosala wana donc bosala modification na mutuka po bino bokumbaka po biso moko tokumba yango esala mpe ke ate ezwi kokoso eza na mpasi omema yango mpo mécanicien abongisa yango mpo akomona yango kaka compliqué yango biso moko kaka tobongisaka yango mpe esala mpe ke tokóma mécanicien tobongisaka nde oyo ya biso moko tosalaka te ya bato ke bayeli biso bafuta biso misolo nde tosalaka yango mais mosala électronique nde esungaka bino ti lelo bovivre nango na bomoi nde ekomisa bino mpenza responsable ndeta mosala électronique matondo mingi bongo mpona nini mpenza moni tomeki kotuna bino na etina mosala po tomeki kolobela bandeko bazosenga esengeli bandeko mpe bakoka boyo koyeba mpe mosala nini oyo bino bozali kosala po epesa mpenza mpe courage na bandeko wana bayekola ntango ezali mpona nini baboti esika baza esengeli bayeba sha ngambo baza nango ngambo mpenza baza nango baboti esengeli bayeba po émission ekelami mpo toyekola kozala na biso po elobi te ke so tolobi ke toboti mobeko ya égalité to mpe lo ya complémentarité toboti yango mpo ete esengeli tosungana oyo eloko oyo ozangi yebaka eza epa nani epa ndeko na yo donc eza simple tomoni ke molimo wana baboti mingi bazonéglige bana na bango eboti ezali na émission moko totunaki na maître wane baposo elekaki mama moko abengi maître wane azoyebisa ye ke est ce que bandicapé mpe bamaître avocat bazalaka mais tolaka bino te caractère bokomona bamagistrat mpe ya bandicapé tokoya na bango mpo bomona ke na biteni nyonso eza na bato bazobundela ngambu na bango mais na bomoko ndeka tokosala nini tokolonga so bandeko basengaka mpo neti na victoire eza na vie moko wana nayeba nani azalaka mwa moke asengaka bakomi kutu mibale alekaki jo wana place wana ebi na place des artistes so oleka place wana okomona vie wana azalaka na se wana azalaka so otie 500 so otika 500 na kati ya kopo omona boye pa asali nini soki oleki azwa alongoli mbongo atie na poche mpe atie na se ya carton avandaka azwazongisi susu eloko wana etikadika vide donc okoleka omona ngo na mbongo te donc so otieka mbongo akabolaka mpe ba 500 akabolaka 200 ba 100 francs sikoyo mpona nini bilembo oyo tata mokili atie na kati ya bapersone pe bavaka handicap mpona nini bahandicapé bazali kondima bilembo na yango te bakoka bokosalela bilembo oyo eza na kati na bango te bazoninga mbe bamitika mingi ka molimo ya botao elata bango na kosenga basengaka bambongo na nzela mpona nini molimo wana mpenza po motu na mokili aza na bilembo oyo tata mokili atie na kati na ye lolenge bino bokomi kolobaka te bosimba ete na mécanique po eza elembo moko ezalaki na kati na bino songo na kati ya motema to mpe na kati ya makanisi na bino mais lelo bokomi osala nini bozomonisa yango se bokoti mpe na mosala yango bokomona mpe bozala mpe grand maître mécanicien matondo mingi bandeko wana lokolo leko bolobi ya victoire wana toyebi tata wana toyebi bango na ezaleli wana oyo ya kosenga wana eza pasi azomindima te ti lelo oyo eza pasi bilembo oyo eza motuya tosalela bilembo tobotama nango bilembo tobotama nango esalaka kaka ezwa makasi nango soki otia yango en pratique lokola tokomi na age ya responsabilité esengaka ke sikoyo ke makambo yango wana oza nango opesa yango motu andima yango mais sikoyo biso bato yango nanu bakonsidere biso te ozomona oyo tomeka kosala wana na baeffort ya bino moko ozobundana na beffort no moko bundani bongo osali ndenge olobi lelo kutu na peso secret wana oyebi te ke mutu kana ti omona ngana ngo oyebaki na modifie yango lezo naza peza etoni donc ezolekela ndenge ngai na modifie yango na système ya mondele na modifie pédale surtout pédale embrayage na modifie parce que nazala na facilité ya kokumba ngo ezala embouteillage ezali na kokumba ngo à l'aise pe na zone na po permettre ngana déplacer ta chauffeur azali mais ce qui peut bapesi chauffeur akokumba ngo ndenge nasala ngo bapesi pe chauffeur akokumba ngo donc ezaka na exploiter ki ndenge lobi na exploiter donc oyo bilemba kobota yango ya kobotama mpo natangelaki yango place ninga natangaki électronique mais na kati ya technique esengaki ke na tali mpona nini bango basalaki boye nga nasali boye bonga na kokokela boye nde nasali yango na ndenge wana mais sikoyo ndenge nga nazanga moko wana omoni ke makanisi nanga esuki nango kapa nanga moko soki toke ata na bandeko oyo kaka basalaka association de personnes vivant avec handicap eloko wana mingi wana molimo ya discrimination ya wana kota buto komona kaka eloko te kaka bato pe mingi basalaka baorganisateur bazalaka na bango kaka bavalide
aluki intérêt ne moko boye azwi asangisi bino azwi leader moko atie bino nyonso wana elaka nango kaka distraction bokende wana bozombela masanga ya ozwa occasion soki biloko na ye soki eutaka libanda na canal na bino biloko na ye ekota okende opesa bahandicapé na viva babiloko wana mingi yango namonaka ke nyonso ezalaka koexploite personne ne va avec molimo égalité eza nini mwana olenge bino boyekola nano wana électronique bozwi babakisi yango lisusu nde bozosala lisusu ke te nazobrikole na mécanique te luka sikoyo likanisi obota mpenza makanisi mpenza na kati na oyo te fo mpe nazala mpe na forme bato oyo bakosunga ngai kaka bandikape te luka na bapersone valide mpo opesa mosala na opoi mpo mizala mpe yo moko mipesa poi wana eza likanisi topesi bino mpo esunga bino mpo nini mpo boza bato bokóma na ntango moko bokolemba okola nzoka mosuni eza na limite biso nyonso de 0 à 100 eleba fumukusu kia mozala panda na ngola bisika boza mpenza bayenge ekelo na bino donc lokola balobaka yango te biso nyonso de 0 à 100 toyekola yango eza lolenge wana oza na limite c'est que faut kolinga koprépare ezala bana no boboti bambasi ezala bandeko bozwaka boformaka po esungaka bino bokolo mosusu tokoya mpe botokuti bino eza teke te zwa bapersone valide ozwi mpe na bapersone non valide osangisi bango nyonso esika moko otambola po ete esunga yo eza avantage na yo ya lobi tokolika bososoli ezali wana esunga bino wana mpe zotalisa bino mpe ofo kolinga kokomisa likanisi monene likanisi kolinga kosukisa likanisi ezala moke te sikoyo na ekei na bandikape mpo na bandikape balata molimo wana mpenza na kati na bango esengeli basala nini na baoyo basi bakoti deja na makanisi ya kolala kosengasenga mpo bakoka bokolongola molimo ya bozoba wana elati bangona mpo eza bozoba mpo lelo bakorekipere bango lisusu te mpo nga na mwana eza na bamaison mosusu basi batia deja banani batia deja banani bapano moko na kati nango deja wana bapapie mo babamba na kati wana mwa bakomi boye batia deja bahandicapé deja fani na kati ya nini mpo soki yo handicapé oyo kosenga te toza deja na asbel moko topesaka deja mboko soki yo ye oma boye bamosusu batia il faisait que des ses clients retour au village 10 000 km bato batiaka balolenge na lolenge soki mpo bandeko na biso baevite bamakambo wana na kati na bango te mpo molimo fo babotisa sikoyo lokola molimo ya komindima eza te na kati na bango mpo babota molimo ya komindima kati na bango esengeli basala lolenge nini mpo pesa mwa basolution mpo oyo émission eza tribune kopesa bapiste de solution ekozala mpenza malamu mingi matondo mingi likambo eza motuya eza kaka ke bandeko na biso wana bamindima nanu bango moko na likambo ya kobotama ata lokola basociété oyo tovandi bandeko mingi balinga kotia biso kate mais tomindima nanu biso moko na kati ya komindima na biso moko ntango kopresente bato oyo ozali yango mpe ekepesake bapesa yo sikoyo lokumu na yango lokola mpe ndenge bino lelo omoni ke bino lelo mpe bokomi kotambola boyoka mpe moto oyo personne vivant avec handicap boyoka bango aleka mpe na etando eza nyonso mpo toconsidere valeur yango nde eloko eza motuya ke biso bato nyonso bebosono nyonso tomiconsidere nanu oyo biso toza nango ntango yo oconsidere oyo oza nango nzinganzingano mpe bakobanda kopesa yo sikoyo poa ya considération ya oyo oza nango tobimisaka makabo na biso wana tosalela bakabo tondima tokoka bokotombola tobimisa makabo na biso bibonsono toyeba ete moto nyonso na mokili soki bapesi yo point faible na loboko to ati loboko eza te yebaki makolo tobe bongo motu na yo eza na libombami oyo tata mokili atia na kati na yo esengeli sikoyo na yo oyo ozolanda biso na ndako longola soni kosengaka susu te mpo kosenga liloba moto akabelo na volonté na ye moko mais yo moko oki kosenga eza mpenza pasi wana eza yo moko ozomilatisa molimo ya discrimination sans le savoir matondo mingi tokoliki ete lolenge boyanoli mpenza ezopesa pole na bandeko bazolanda biso na eteni ya ndako conseil sikoyo pesa sikoyo généraliser conseil mobimba mpenza na bandeko oyo bazolanda biso na eteni ya ndako pesi bango toli oyo esengeli na bango bakoka bongo koyeba lolenge nini mpo oyebi nini émission ekelami mpo moni batémoignage ezalaka mpe malamu ozopesa batémoignage ni témoignage ya mwana na tobengi papa na bango bamindima te ke nani oyo batamosu akomona handicapé moko mpe aza mpe maître avocat mpo tolaki binoki bamagistrat bakoya toya na bango tolandaki mpe émission wana
non un bazopesa ba témoignage wana déjà pour na émission eza ko ete epesa bokasi na bato basana eteni ya ndako ba personne vivant avec handicap ba batamaka baleka na émission handicapé baya koloba baya kopesa to ya kozwa ba image ba boti ba comprendre valeur ya bato ba bota eza likambo po totuna na fumukusu mutuna o wana totuna bango mutuna ete mokonzi eske na mokili ya molimo bibosono mpe bazalaka na biyano apesa biso matondo mingi papa ya kondima ya bayi de place bozali toliki ete toli na bandeko oyo bazali mpenza kolanda biso na eteni ya ndako matondo mingi bandeko bibosono lokola ndeko na biso asali ete ngongo na biso yokana po tozali bato batiaka biso kate balinga koyoka biso te bakalifia biso na bandenge bakalifia biso mais ndeko na biso ya aze bosono te malati susi wana ya komonisa biso lisusu tokomisela bino sango biso tokosenga na bino bose considérer kaka na qualité nanu eza na mitu na bino tango bino bozo mitika ndenge wana kaka anga bakipaka nga te aboye sikoyo ekomaka pe kokoso wana yango mona pe ke bisika nyonso tozali bango nyonso batiaka biso kaka na nzungu moko na bandeko bavalide oyo baninga wana baza pembeni na bino eloko ekomi pasi makasi lisusu bandeko nyonso donc ndili na kisasa bolingo oyo ekufi na kokufa biso topesa bino ndakisa na ba 1982 83 tozalaki ata biseye na re yo telemi na re boye mais bakopesa na privilège au mata avant que bandeko mosusu bamata mais lelo bowelela na bango kutu baokipe te ke andeko oyo aza na kokoso ya kotambola atozala 80,000 na poche en tout cas bandeko na biso bavalide bo comprendre que toza bandeko oyo tobotami na bino na bisika tozovanda ezala na bakartier ezala na baveni ezala na bandako bo considérer que toza bato botika biso na ndenge oyo botikaka biso wana te kotika biso wana nde yango ezosala ke bato mingi bamonaka ke bawana bazaka batatina te nzoka bakalite na mitu na biso pe ezali oyo ekosungaka pe meme ata bamboka ndenge tata auti koyebisa biso mayele eza nango na mutu mais soko koyeba te okobandela yango wapi po bato nyonso oza na bango nzinga bakonsideraka yango te matendo mingi nyonso oyo osalaka bato bakonsideraka yango te bakokonsidera mais na bamoko bazali oyo bayebi mpenza ke soki abengisi yo na mosala na ye akozwa resultat ya bien matondo mingi mais oyo esengeli koyeba ezali nini na biso bandeko ya bibonsono oyo esengeli bakoyeba ete ndako place toutaka na eteni ya ndako eza esika oyo esengeli considération ya malamu ebanda po molimo wana elata biso te matondo mingi matondo mingi banso boyoki lolenge kani tosololi na tata musumari lolenge atalisi ete molimo wana mingi eutelaka mingi na eteni ya baboti banégligence mpe bongo biso moko bapersone vivant avec handicap tozali bato tozali komilatisa molimo wana kati na biso omona ete ezopesa pasi mingi na kati na biso nde tozonga esika tozalaki ya koloba nini ke totangi mingi badroit omona meme nde tolobaki ete na université omona ete cours ya droit ezali mais cours ya devoir eza te esengeli mwana ayeba ete nga mpe devoir na nga envers mboka na nga ezali nini mwana ekolo esengeli toyeba yango mpo na émission oyo mposa na biso ezali nini toramene na biso bato oyo toza babibonsono te na biso bato oyo toza na bibonsono tozala biso nyonso na égalité toyeba ete oyo moninga kosala te nga na kosala yango eza te ke omilatisi molimo te nga na kosala likambo te te tovivaka mingi na loi ya complémentarité omona nini ekosunga biso yamoni fumukusu kia mozala mpana ntango nyonso ezali kotalisa biso ete biso bavutuka toza bandakisa ya yambo na kati ya mokili nde omoni ete biso tozosala effort ya koluka ete kolongola molimo nanu ya discrimination wana oyo tolobaka na baémission tosalaka na maître wane esika bozali maître wane mbote na bino okomoni ete tozolongola molimo wana sikoyo biso bapersone vivant avec handicap ti tozosenga ezosala mpenza pasi nde tolaki bino ete mbala nsima to mpe bongo na mikolo ya tokosala badescente sur terrain na triomphal bomona lolenge kani bapersone vivant avec handicap bazali kosenga
baveugle ntango nyonso kokende kosenga bambongo mais ezopesa pasi mpona nini molimo wa bongo nyonso wana mpo leta ngambo ekozonga epa na yo yo olakisi peuple droit mais obosani cour ya devoir mais mona fo moto ayeba devoir eza nini ngai envers peuple envers mboka na ngai senge nasala nini amour du prochain oyo toyoka amour du prochain na kati na biso ezali te nezobota sikoyo pasi oyo wana yango moni ete à la longue l'état okoka boko supporter sous peuple na yo te mpona nini bato soki bazosengasenga mingi eza partir ete lokola tina bauniversité tozomona bato baza ebele wana moto akende ya université classe servie nango na eloko te azosengasenga bambongo azomela kwiti abosani kutu na badiplôme oyo wana oyo ye moko atangelaki azokumisela yango mokomona ntango mosusu moto moko atanga na ye te mais asorganize na vie aréussir vie na ye nde na biso bibonsono toyeba ete lokola tolengelaki bongo mpona nini biso bibonsono tozalaka na balabala ntango nyonso kosengasenga bambongo esengeli toyekola mpe badevoir na biso ngai nazosalela mboka na ngai nini mpo bapesa ngai mpo nasenga bapesa ngai nazosalela peuple nini nasaleli mboka na ngai nini estce nazosunga bandeko na ngai to kaka ngai mosala na eza kaka liboko kaka boye nazosenga te moko soko ozosenga ifo toyeba koéconomiser baresource na biso oyo tozozwa mpo lobi tokela ata mwa maye moko boye oyo kosunga biso osengi banda lundi ti dimanche ozwi combien mais sala ata mwa digalbe moko mokie mais oyo ezopesa mpasi chaque jour ekomi mosala yango boyoki banso lolenge tata musumai balimbolieli bino nde na bongo place bozali tata musumani mbote na bino balongo basunga bino lisusu na boyebi mpe bongo na bososoli pamba te toza suna manaka elongo na bino lisusu na kaka na émission handicapé bandeko balandi ya Vam Télévision etando ezali ngonga mpona mokolo mwa lelo tosalaki bongo descendre sur terrain wapi bongo tolobelaki bongo mpona nini bahandicapé bazalaka na balabala ntango nyonso kosengasenga bambongo ezopesa biso mpasi lokola biso tozali bongo molobeli ya bapersone vivant avec handicap ndizopesa biso mpenza mpasi nde esengaki tolobela yango mpo ete epesa bokeseni na bongo l'état congolais yeba kolongola bato cour ya droit yeba mpe kopesa bato mpe cour ya devoir erotie droit yeba ete droit ezaka kosenga na kosenga ezopesa mpasi na kati ya bato mais tia mpe na devoir peuple ayeba mpe nini oyo esengeli na ye akoka bongo kosala mpo aservir mboka na ye nde na bongo tokozanga te mpenza kopesa matondo mingi na molandi monene ya émission handicapé nengo mbungu sasi na bisika bozali penza longonya na bino pe bongo na nengo ntembo esika bozali penza longonya na bino pe bongo topesi matondo mingi na oyo azalaki bongo na sima ya matalatala tata mbala machadila longonya na bino pamba te ti tozobima bonzenga boye eza mpona bango bazali na sima matalatala pe bongo tobosani te tata maisha ya kala yao pe bongo tobosani te tata ntimba les superlatifs cordo kivuya Dipro Kankonda esika bozali pe bongo staff technique obimba ya Vam Télévision longonya na bino na musala bozali kosala po ete tobima bongo bonzenga liboso na bino tika ete kimia tata mokeli pe bongo kimia ya Fumuki Mbangu ekoka bongo kozala okati na mabota na bino tokutani bongo na poso mizali koya matondo mingi